depuis mon lobby mercredi, le 16 octobre, le président de la République, après Kokutana Bongo na victime, il y a crash à Tonov 72, Mimaki Bongo, logistique qui est président de la République, à Sili Bongo, kozwa sous vol pour nakokende namboka ya Donald Trump na mokwalelo tozali pena na Senghor. Je suis la maman africaine apesi bino penza mbote toko solo la pena ndeko Prince Epenge par rapport à actualité mboka mais ya motuya ya makasi ezali susu été le 19 octobre oyo nde marche pacifique oyo eblengeli bongo to pe bengami bongo na CLC bakosanga na bongo na Lamuka, mais aussi lancement officiel ya Kinbope tokaka le même jour toko solo la penza na mona mboka Prince Epenge toyeba le lenge ni bakosala enfin que nyonso ko koleka na ndenge esengeli mona mboka boni. Bien maman. So d'abord merci pour été ondimi penza ko répondre na mitona na biso. Merci beaucoup. Motuna na biso déjà ya mboto ntotu na yo c'est par rapport d'abord ya marche bolengeli bongo pour na mokolo ya samedi boko organiser ngo ndenge ni. Non, marche zo le ka bien. Préparatif plutôt les bien. Il faut dire que ce n'est pas les marches organisées par la Moukate. Tant que président élu Martin Fayulu, tout la Mouka et Bongisaka marche. Bato banso bayiba ke yali ya président élu, tout les à la Mouka. Mais les comité de laïque catholique. Banganga ya Nzambe, tata épiscopo, de bengisi peuple akitana nzela. Pour na kobo ya continuité régime ya continuité oyo il faut commencer par se dire que la situation au pays est très grave et très dangereuse. Banganga Nzambe babengaka biso yamboto ke na maponomi avant okena ba élection to machaka pour na koloba to lingi régime ya Kabila ekende. Mais après ba élection Banganga Nzambe va constater que changement au peuple aluka ki eyité système ya Kabila ezako continuer ba anti-valeur ya Kabila ezako continuer moyibi lokuta tricherie na élection ba crime économique ba détournement ya mbongo ezako continuer yango ba bengisi biso susu na nzela to kita yango moni biso bana ya Lamuka to lobito ali avant tout ba congolais eloko moko te bebisa mboka lokola kanyaka corruption mais le lenge to moni chilombo alobete corruption ezali normal abenga ngo cop abi cop ali normal na état to na pays oyo COP est comme officialisé et c'est très dangereux. Yango wana moni biso banso to lobete to kitana nzela tata mokonzeko le Martin Fayulu apesi mo lo baete peuple akita coordonnateur ya Lamuka Jean-Pierre Bagombo apesi bénédiction na marche wana tata Fidola Mbongo apesi bénédiction na marche wana donc yango nde to kita samedi au le 19 à partir à 9h du matin, bamususu bakobanda na changu kuna na entrée Kimbuta tino triomphal, bamususu bakobanda kitambo magasin triomphal pona koloba to boyi kimoyibi 15 millions à peuple congolais et kita eye banesike keyi. Oyebi 15 millions na mama et ali mbongo ya pitulo, mbongo ya mazout ya pétrole ya essence ya Congo. So kena Lubumbashi okuta litre essence ya na 1700. So kena na province orientale okuta na 1600. Mais pour l'année, on a créé ça litre essence na 2250. C'est justement bongo wana mbongo balobango ezali mbongo ya ko tempérer prix à essence. Parce que le problème est nini? Prix ya carburant de influence à structure ba prix ya biloko nyos. So i carburant imati biloko nyos e mataka. Yango moni na kisasa awa chaque mois centime ngo bakisama na prix à essence. Oh mbongo wana ezaba ba ngo de cote. Ezali mbongo ba paya ka modote. Ezali mbongo etika ka sika wana peut être tempérer et maîtriser prix il y a carburant et s'enflammer. Est-ce que vous avez déjà autorisation pour la marche? Organisateur comité de laïque et c'est PC déjà Mikanda Kuna na hôtel de ville. Maman, marche ba pesa autorisation té. Marche ba informa kande autorité urbaine partant de la police a encadré. Tout le monde na Congo a des fois ba ni la ba marche ba boya ka soki ba boni ete bazana makoki ko tia penza ba likonzi pe na binote. Motuna yewana oko tuna ngo peto yebe to na régime à continuité à Kabila. Ce que changement ya ki lolenge tata mokonzeko le Martin Fayulu. Le lolenge peuple a voté ki Martin Fayulu. Ce qui Martin Fayulu ndazali wana. Olenga ko tuna motuna wana te. Bato balinga ko ba marcher automatiquement parce que ce qui est informé autorité à cause de la disposition peut pas marcher. Mais l'hésitation vous en ango ezali synonyme ya doute bwana ngo na régime à continuité à Kabila na nini.
Au moins le Félix a commis que va protéger. Mais il y a ceux qui m'ont dit Mokonzamboka comme Luka va protéger. Bon, ce que les Congolais va supposer va la protéger pas une banane va protéger bango. Ce qui y a quelque Luka Sekou pas américain va protéger. Bon, bis les Congolais to que Luka va Sekou pas nan. Donc ils allaient très grave. Biso ban son anzela pour na koloba net. Maman 32 millions ya SNEL a balia yango na Kabila na Boshaba. Bon nana zaki sanctionné. Nanga awa machine à voter zaki $250. Nanga tiango $500. Et puis Félix Alobe zali cop zali malamu pour réalité. Près de $100 millions ba Américain ba kangi yango. Pour nani ba Américain ba sanctionner ki nanga. Pour la corruption na fraude électorale. Mais motomote ba sambisi hein. Motomoko te a jugé que Félix Alobi il n'a pas l'état de finir dans le passé. Abi ba crime et ça mal tout à rejuger à ta motomoko te. Buto bossa na yango. Est-ce que c'est normal ça? Avant tout notre question le même samedi wana et c'est le lancement officiel il y a Kin Bopeto comme on a été que ça la moi des ordres na mboka biso ban so tolingi Kin qui ça comme propre to ki ça comme bien to boyu kanga bazolo bisikanya to ko tamba na ça mais ngai na ko kwa na Kin Bopeto te ezaka ka eloko kimbuta ya Kin ngonde gentil ngobela ya Kin o me tout na te ba gouverneur nyoso tu bayaka eloko bazaka liboso ezali ko bengana bana ba ko kumba ba moto awa décision ba liboso ya mi balé ba mama ba ko teka ba ngumba na ba pilipili na ba mapa awa na ko teka ba makina ville ba ko bengana. Vous croyez vraiment que bana ba chayer ya ville ne ba tiaka ville au salité manque ya ba isika ko bomba salité ngai na ko lia biscuit na ngai awa na ko mela mulangi na mai awa na ko mela 5 milangi par jour mais moyen na tia ngo quelque part réalité na ko tomba na milangi vidéo na ma poche bandwa collecte ya bordi réalité ba esika o moi bandwa ya bandwa ko collecter ba bordi ezali okomona bordi evandi place ana etondi ekomi okoya ko ya muta ko retira ngwa ate kimbuta tiaka bisika ko zo ba salité awa na boulevard à face à la poste awa e bando ko ça un mois ba ya ko zo ngote alors que yango ba tiango pona chaque 2 jours bato ba ko longola salité mais ba zela kaka un mois et police sur le commune de ba ko longola okomona ba caniveau eza awa no benga ba terrasse awa soki hôtel de ville atindi bato ba kolongola salité balongola salité batianga pembeni ole mutu ya kolongola ngo e atembule beti ezongi susu na caniveau après ba kesu balongola ngo batiki libanda mbule yezo nsi na caniveau to ko gérer mboka lokola na tango ya préhistoire. Donc vous êtes contre lancement au salon le 19. Non, ça la contre le côté. J'ai dit ce que réussir c'est une bonne chose mais stratégie globale réalité. Politique et assainissement global et réalité. Les alibas mesures ponctuelles pour mon volonté alimentaire. Volonté est toujours suivie par des moyens. Je ne crois pas à cette affaire-là. Les alibas publicité, le coup la Gobilaza ko vanda toute la journée qu'on est là ko sta na bureau yate. Azuma occasion ko malibanda. Bien. Mais il y a des véritables politiques. Oui, c'est premièrement qu'on repérer bandwa ba centre de collecte à bordir. Kotia ba moyen moderne. Le lot ba mi tuka collecte à bordir on a coûté combien? Pour la ville ça ba millions tout au côté ça awa. Est-ce que vous avez vu le mutuka par exemple camion à pompier anti-incendie à sol réalité? Comment ville il y a plus de 18 millions d'habitants? Vous allez payer des taxes na ben pour quoi que ça oh mutuka il y a anti-incendie à sol réalité. Comment tu as un hélicoptère et anti-incendie à ça? Hélicoptère ça coûte combien? Donc on a des gens qui sont en train de bon tout commence par les élections. Tango ba o peuple aponi bango ba bimite ba o wana ba kabeli bango pouvoir ba ebiti na suffrage universel te ba ebi sans ya vote te ils vont faire ce qu'ils veulent parce que wana devoir ya redevabilité te et pas peuple quelqu'un qui n'a pas voté par le peuple qui n'a pas été voté par le peuple a kosala nini pour na sa volonté à peuple rien. Mon avocat Prince Epenge pour ou contre ba idée à chef de l'État à tout moment tant qu'on est dans l'Union européenne kuna ko senga mingi bakoka kolongola ba sanctions ba taki likolo ba kambi mingi ya FCC oza pour ou contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Félix est chef de l'État. Félix azali président IDPS biso na la muka to reconnaître ko chef de l'État. Kabila a pouvoir économique batute. C'est le peuple qui désigne, c'est le peuple qui vote.
Moi, je ne reconnais pas Félix comme chef de l'État. Le Lengemoko ne reconnaîtra Kabila. Le Lengemoko, je ne reconnais pas Félix. C'est lui que notre peuple a voté. Et ça, tout le monde le sait. C'est Martin Fayulu Madidi. Dites-moi, déjà 9 mois, pourquoi ne pas s'associer pour être beau sur la route ensemble pour que la école? Le Kouta est comme la vérité pour être Mikolo Lekebele. Le Kouta est le Kouta, la vérité est la vérité. Après ça, un siècle. La vérité restera la vérité, le Kouta est le Kouta. Mais le bel makambo ya ba sanction aux akoloba. Mais yeb ça nan. Kulutu nanga Félix c'est tobanda ko lia naye, tobanda ko vanda naye ensemble. Alobaka était placé à Kabila ezali na prison à Makala. Alobaka était Kabila ezali usurpateur imposteur. A dénoncé Kabila abomir aussi, régime Kabila abomir aussi, régime Kabila abomi Thérèse et Bamususu. Comment expliquer le lot Félix soit disant comme président? Voyage na liboso na poto ezali pas 5 ba longola ba sanction na Kabila na bato Kabila. Ça veut dire quoi ça? Beaucoup na normal. Donc tous ces voyages que Félix a été faire pour na koloba ete ba sanctionner tout ba américain ba européen ba zwa qui contre régime Kabila ba longola yango. Ba américain ba lobby na yebolanda ki Peter Pam na Top Congo semaine wana Félix azaki aux États-Unis. Peter Pam lobby na Félix abino to longola ba sanction te. Parce que les sanctions to tchaki angona et pas nanga pour nanga atishaki nanga pesi ba résultat le coûté de l'élection. Nanga plus de 100 millions de dollars ya CNI balie yango. De ba sanctionna ki nanga. Mais au lieu Félix aloba a aidé ku ba américain te ba nanga bazong sambongo na caisse à l'état. Mbongo wana servi pour financer gratuité. Ya ke inde aloba bi bo effacer ba sanctions nyoso. Est-ce que vous comprenez quelque chose? 32 millions de dollars ya SNEL. Oh bazavi le foot na SNEL awa. Kabila na batone ba détourner ngo boyebi histoire na Boshab. Boshab mutakendo zambongo wana. Boyebi mutuma ke na makala pone loko wana. Mais mal que mukeba ya kena makala awa alipona likamone. Mais est-ce que tu sais que c'est 32 millions de dollars? Mais Félix alobi tout ça oublions. Bon yeb ça moi na rosi mukendile lo patanga. Il faut batu ya bonne volonté ba ke ndoko Kabila mbongo pour moi na tanga. Tango rosi azaki vivant ba do tanga sabana na yeye moko. Bon batu ba boma rosi ti lelo esika bazali bazako lia bazako mela bazako fêter bazako voyager okoyebisa moi c'est aussi que to bossa na ba crime nyonso tout régime Kabila essaie to bossa na yango ndenge Félix ayi koloba bi ya na tata ko juger bato wana nyonso to bossa na bloc wana ça dit que Félix est très dangereux azama plus dangereux que Kabila parce que azako yana o babengaka que effacer mémoire collective siko to koloba nini ba imbo ba koloba nini parce que yepa utaki na opposition les Cambodges dangereux et pourtant vous êtes ensemble Félix puis la Mouka binono surtout na ba cash vous êtes ensemble so beaucoup koloba na Félix lelo boy ko bonta na opposition te to zaka na vie chichi ya non vie chichi soka lingaka bunda kolia na Kabila ne vie chichi akomaka multimillionnaire o chichi ke litanga zalaka na 2011 akoloba na Kabila bo binsanga 1 milliard na tikelo bu konsi mais pourquoi chichi ke dalobaki to ko reconnaître Kabila te? C'est une question de cohérence. On n'a aucun problème avec Félix. Mais le cognon se dit que l'accepte Félix à côté Félix a dit le col a paratonner le régime à Kabila. Azali on a pour protéger Kabila na intérêt na. Tant azako le baka makambo tout Kabila sala ko juger atam tout mon côté ningo l'actionner. Moi ça tchebe ya lelo azako azavev. Alingi necessaire kayeba pourquoi mobali na yeba bomake ebembezali wapi? Félix Alobi, moi, tout l'andré Makambana, tout exaté. Oh, la Bible nous dit que la justice élève une nation. Est-ce que tu as une injustice? Basi boni baboto ba mama pango mibale na bangole. O bazoluka les lo justice za po baso c'est ba ma pango. Mais Félix Alobi nyo so na to akosambisa moto moko te. Ce n'est pas ça. Question zande Félix a trahi et le peuple et son propre parti. Na siège à IDPS 8 morts calcinés. Albi to ko samisa motote o Kabila kabele pouvoir parce que ye mukola ko ba samisa Kabila mukonde Kabila ko démettre Hollandi Bitakwira non Bitakwira alobi so ki dépasse à marcher sur to ko benga na Félix abi ba ka interrompre mandat Félix Bitakwira za fouté Bitakwira za so baté c'est un ancien ministre Mutuana Bitakwira aza mayele so za ko lo ba ka interrompre mandat Félix aussi sa mandat abi ko mandat ngo za mandat mo moyibi au moins siko bolobio to bossa na kaka mama ba bossa na kate 2006 ba bito bossa na 2011 to bossa na 2018 to bossa na ça veut dire quoi ça? Mais boye
na tango oyo Jean-Pierre Bemba tanga longa qui a revendiqué qui était bakora pouvoir ezonga na maboko na azwaki te. De même que le père Tshisekedi pe combat na ye pour la vérité des zones et bané ko simba te. Lelo surtout comme sur na fayulu vérité des zones mais ko simba te. Pourquoi ne pas vous associer déjà 9 mois? Chaque jour n'est pas dimanche. Jeunesse oyo telemi ezalo ko en Algérie. En Algérie vous te faites ça qui 32 ans. Mais souka jeunesse est gagné. Na Soudan, Béchi a plus de 30 ans. Mais souka jeunesse est gagné. Nous allons chasser ces pouvoirs d'occupation. Ça, c'est croyez-moi. Ce pouvoir n'est pas naturel, ce pouvoir n'est pas congolais. Ce régime de Félix n'est pas congolais. Donc, croyez-moi, nous allons faire ce que nous devons faire. Merci beaucoup, maman. Question à penser à ce que Mikolosi Koleka, ton président de la République Kenaki Nangambo Benabete, Azali prêt pour Nakufa pour Namboka. Et après 2 ou 3 jours, tout le monde crache et Salami. Et Salami Batobasili Kokufa Wana. Mais tout le monde est président de la République qui wana kozwa sous comme taper pour kokende Nangambo ya États-Unis maloba mboka. Et quand metali crash to ko senga banquette, ba bakufi ba congolais, ezali makila na biso ya bana Congo. Pourquoi bande ko na biso wana bakufi? Ba Antonov wana basi ba pekisa ngo banda kale pumba ka susu te. Maintenant na pesi ningisa ba Antonov pumba susu. Et comment bande ko na biso ba ko kufa lokola ba même boy. To ngito ba vérité. Ce qui est vrai c'est que avie ko ya pamba boy te. To présenter ba condoléances na ba famille ya bande ko na biso ba oui, mais de sengi toute la vérité et rien que la vérité. Mais ça commence très mal, vraiment mal. Voilà on a ko ba kamboyi wana. Matonzi mingi mwana mboka. Merci beaucoup. To zaki penza esengo mingi ya kotenir bino compagnie mwa ngunga o moke na mwana mboka Prince Epenge to pesi bino penda mbote ba abonné ya Congo Impact News wana moni Rit Mama Lopango depuis France na pesi mbote. Encore merci na David Olito bino subo sabonaka bino subo ningaka Congo Impact News topesi bino penza mbote. Encore merci la monteur na biso Pati Sumbu soki nzambe azongi de yote de route na très prochainement. Bye.